J.A. Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Mutualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, Ofleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi Papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Solo to kutani susu na pokwa molelo, pokwa ya mokolo ya le 11 septembre 2012 mardi potokabona ngonga ya mutuya oyo pesa mina biso na Fondation Lisanga Point de soutien congolais na kati nguma Amsterdam to zala na bino na Radio Lisanga oyo bokolanda sikoyo tena ngonga ya 20h chaque mardi, chaque jeudi toza live de 19h à 20h to remettre à partir ya studio na kati ya Amsterdam. Balingi koyeba mingi botala na www.lisanga.nl nde to kokabola na bino ngonga oyo ya motuya ndenge to misana kosala po tokufa te pona bozangi boyebi pamba te toyebi ete yango eza mpasi mingi pona moto ya miyebi te nde bokokoya bino Yesu kitenge ndenge to salaka beboye to mipesa ya biso engagement kote oyo po tokabolaka na bino mai tomoni te na ntina po tokabola pe bino bodupa engagement kote mosusu po bolanda biso kasi ba engagement na biso ekoki kozala pe ya kokokana na ndenge boye ndenge tosengaka na bino ete participation na bino active togoite moto oyo pe akolinga toyoka ye akoki koparticipe na lolenge nyonso to na kokoma po yebisa biso ye alingi po tokabola to akoki pe koleka ye moko live mpona alobo ye alingi tokabola ngo na ye na ntango wana ye nde akozwa engagement pe ya koloba lokola biso pe tokozwa engagement ya koyoka ye nde tokoki pe kokabolaka na ntango nyonso na masolo ntango tokosalaka boye na kolobaka boye likanisi likei epai ya ndeko na biso Shadrach Mukalenga matondo mingi omboka yo pe na libota na yo mobimba penza tokotondo botondi na participation na yo ya mardi oyo eleki na Radio Lisanga na ntina ya belection ekoya mokolo mwa lobi awa na Pays-Bas ya solo malobano olobaki ya mutu ya participation na yo surtout ezalaki penza na mutu ya mingi komona ete na Facebook tomoni ete ebendi mpenza masolo yango ezali boye kokabola makanisi moto na moto mpe aina likanisi na ye na position na ye na ndenge ya komona ndenge atelemela pona kotala linkambo na ndenge ya telemeli pe akomona ngo na ndenge ya komonela po soki biso banso to telemi ebe esika moko tokoka pete po tokotia makolo na biso esika moko te moto na moto akotelema na ndenge otelemeli soki biso nso totala ebe eloko moko soki tolingi toloba ndenge tokomonela yango ekozala na moto ya kolobela na ndenge azomonela na ndenge oyo ya telemeli kasi eloko wana tokotala ata soki yo telemaki
na ndenge mosusu omoni yango na mobimba te, kasi oyo atelemaki na ndenge ya malamu amoni yango na mobimba, elingi koloba te eloko wana ebongwani to ekomi mobimba to ekomi ndambo, kasi eloko wana ezali ebe ndenge ezali. Nde yango tolukaka kozwa esika ya malamu ya kotelema mpo totala makambo na ndenge ezaleli. Yango wana totondi botondi mingi na ndeko Shadrack Mukalenga koya kotelemisa biso penza na mokolo mwa mardi na masolo etali ba election na mboka Pays-Bas pe bimisi masolo kitoko pamba te eza pe na baike oyo bazalaki na makoki te ya kokota penza na masolo direct ntango radio elekaki, kasi nakoyebisa bino ete masolo penza basopamaki na Facebook pe bai na Facebook bakokota na oyo ya lisanga, bokomona yango pe a partir wana ndenge nini na page ya Shadrack Shad Mukalenga masolo yango masopamaki. Solo toyi biso banso bana Kongo nde yango kokabola na biso ya makanisi na biso ekoki kokabola biso te, pamba te na ntango toko simba monguna te na kati na mboka po aboma bana ya mboka to kosukebe na masolo ata makanisi makeseni, kasi mpasi na biso ekomonana ezali ebe mpona toala mpe bato na lolenge akomiyeba mpe ya kosala oyo biso moko tolingi na biso moko. Nde yango mpe tokolukaka awa boye na bisika nyonso tofandi, lokola biso sikoyo toyi na Pays-Bas tokosala ete lokola vote ezali lobi toluka mpe tokende, pamba te tokoki okanisa ete biso bakongole kaka nde bato na ntango toyi moke tokobongola eloko nini, kasi eyi na bato ebele mpe oyo bayi na makambo eza bauti bikolo misusu to mpe bayi awa bana mboka ya awa mpenza bakomonelaka mpe makambo mosusu mpe na lolenge oyo biso mpe tokomonelaka. Soki tokanisi yango mpe te po tokende komema mpe ya biso libanga na likanisi wana po ebima na kosala ete bopolitiko na bango moko mwalobi moko kape kokende na lolenge mosusu oyo ekosala ntango mosusu ba ouverture mosusu mpona eloko bato balingaka koyoka mingi lobby ekozala pe ntango mosusu malamu mingi. Faut pas rêver tolobi te lobby soki oke ovote kanambe alongwe vote ezali ya Congo te, ezali ya Pays-Bas, kasi tolobi esika nyonso oyo ezali luka o panda kosala exercice ya influence na yo ata moke, pamba te bato bakomaka na 10 na 20 na 30 te soki 0 ezalaki te po ebanda na 1 ekende na 2 ekende na 3 te ekende kokoma na ebele. Yango wana kozalaki ebe te ebanda na ebele soki yo moto kokaki kosala 1 osali 1 te, tango mosusu akoya nsima na yo ye akosala be 1 wana akosala 2 te po yo osali eloko te. Soki pe yo lingaki esala ebe 10 ozela te bato bakoka 10 po yo kota esala 10 ekosala pe 10 te, pamba te oyo nyonso akobanda koya soki aza kolanda yo ye pe akobanda kozela te, bokozala bino nyonso wana 0-0. Tango mpe bakobanda kokonte bino ekobanda be na 1 2 3 te ya kokoma na 10. Soki balobi batanga mokolo moko moto moko ekozwa pe 10 jours, kasi mikolo nyonso boperdre mpona kozela na wana ekeyebe na mai. Yango wana totala moto mosusu te, mitala ebe yo moko. Engagement na yo ezali ya yo, mitala ebe yo moko. Balingi koyeba mingi na emission elekaki mokolo mwa mardi ndenge tokabolaki masolo makanisi na wa biso Shadrack Mukalenga ayaki awa na kati ya studio na biso ya na ngumba Amsterdam na radio Lisanga. Boki pe kotala na nzela ya wewewe boki kota na site na biso internet na www.lisanga.nl. kuna soki boke na radio botali anciennes émissions bokuta émission ya mardi moleki bokwa kolandango na format ya video YouTube. Boki pe okota na YouTube soki luki na radio Lisanga na mokolo malobi na mokolo mwa mardi okolandango pe bai na Facebook bakoki kokota ndenge na sina lobaki liboso
bokomona pe radio yango na mur ya lisanga Congolais Punt o pe bokolanda solo mpe makanisi kitoko oyo ekosala ete tomiyeba ka mingi mpenza. Tomibanga te, tomiyoka soni te, tomipesa somo te na makambo masusu. Pamba te soki ndenge balobaka bolingi kobongolo makambo na mokili ndenge ekokende na ordre oyo na lolenge oyo bati na mikolo mizali na lolenge oyo basila kotia ezali na balolenge mingi kasi na kotanga ya be bino mibale oyo mwanaka mingi ezali kobongolo makambo na lolenge oyo ya malembe pe kokenda ngo mpenza kokolisaka pe bamisala ngo ebongola makambo to na ndenge ya mbala moko na ntango oyo okoki nano te kobongola makambo na ndenge ya mbala moko soki pe kolisa conscience na yo te na misala na ndambo po ekoma makasi ntango mosusu na ntango wana nde na mbala moko makambo kwa kobongwa na malamu yebe te bomoi bwa yo pe kokende be bodzelo yango wana tokosalaka be boyi po ete biso tolobi tolingi bato ba miyeba na ntango wana pe tokosala be boyi kasi elingi oloba te biso toko pesa penza losako mingi na maema kosalamaka na bamboka oyo te eibongo te. Toyebi ete bato mingi bai mpenza na mpasi kaka pona bamboka toali te bamboka toti komona ete soki totali awa boye okosala nini soki olobi okende kopona eza pe na baepe baimboka awa bango pe bazalaka pe za bankanda na bango soki totali lokola na Belgique kuna système elobi ete kokende kovote eza obligatoire do na ntango za belge soki ovote te ozwi amende moto pe akokende na ye avote na ye pe te soki tobi avote te ake ati be carte na mpamba po azwa amende te awa na mboka Pays-Bas boyebi ete eza nango obligatoire te kasi soki okei pe te yeba te mizangisi yo moko makoki ya ko pesa influence na ndenge makambo mako kambama awa boyebi kokende pe na ndenge systeme ya awa ezali soki pe moto akei atie carte na ye ya vote mpamba aponi moto te voix na ye wana ekotangama baza kotanga ngo po batalaka bavoi ya bato oyo bavote donc ye avote oyo lokwa na lopoto balobaka vote blanc bakotanga nombre wana ya bato oyo bavote kasi voix na ye lokwa ye avote moto te ekokende pe na moto te kasi ekosalisa mpona kotala nombre ya bavoi oyo moto esengeli adzwa mpona badzwa esika na parlement yango wana ezalaka soki bato mingi pe bakei kovote bavote be mpembe bavote be mpamba yango pe esalaka ete baparti politiko ya mike ekomaka na bango mpasi mpona bakota na parlement po ekoluka sikoyo badzwa bavoi ebele mpona bakoka kokanie siège na parlement nde bato mosusu bamonaka kokola ete soki oke ovote mpamba voi na yo ekokende mpona baparti ya minene eibongo te ezali nde kaka kotala ndenge nini ya kokabola bakiti na parlement nde esalaka ete nombre wana ya kogani mpona kodwa kiti ekomaka monene wana ezali mpona kosala ete tokoka mpe kozala na likanisi ya koyeba ete ata oboyi na yo kokende kovote ebe ete basusu bakosala ngo na esika na yo po bao bakokende kovote bakodetermine kaka ndenge nini pe bakokabola bakiti na parlement ekobongola nango eloko te kasi mpona yo bomoi bwa yo soki bato wana bakei bavote makambo oyi mabe mingi mpona yo kolela te kolelaka na yo lisusu te pamba te oyi mpe na ntina mpe ya kolela te mpo ndimi yo moko ete onyokwama na yo na mposa ya bato basusu
moto oyo akoki komilela malamu azali be moto oyo amiyebi mingi oyo ye akei na ntango akomema voi na ye mpo alakisa ete amponi baye ye amonaki ete bango nde bakokoka koyembela ye makambo malamu soki amoni ete makambo maleki to makoleka su malamu te ye soki amileli bato banso bakotia matoi bakoyoka ye mpe bakotosa kolela na ye wana toyebisi bino boye mpo boyeba mpenza ndenge nini tozalaki nango lisusu ya koloba na bino na ntina ya likambo oyo etali baelection ya mokolo malobi babiro ya vote kofungwama ntongo te na 21h nde bakokanga yango wana toyebisi bino boye oyo bokokeza bino yesu kitenge apartir ya ngumba Amsterdam awo nde tokokabola na bino masolo oyo tokokoba na bino na radio Lisanga ndenge tomesana kosola na bino kasi lokola tosilaki kosala masolo oyo boye na ntina na Pays-Bas tokofanda pe lisusu mwa ndambo awa kaka po toyebisa bino lisusu makambo masusu pe ya awe be na bokuse tokoba na bino ete ezali na avion ya chasse ya guerre ya bombardier russe oyo batisilaki koakompagne yango na mampata na mboka Pays-Bas awa boye na ba F-16 na bango babimisi yango na mapata na likolo ya mboka Pays-Bas avion wana ya bitumba ekotaki na likolo yango elingaki susu kosola na bato ya Pays-Bas te oyo bakotalaka basukasuka ya mboka na bango na likolo nde yango batindaki Pays-Bas atindaki baoya ye pe mpepo na bitumba ekende kokpa mpepo wana ya barusse ebimisa yango na likolo na mampata na mboka Pays-Bas bakutaki pe ba-allemand mpe basilaki kokpa yango mpe be na likolo mpo ekende kobimisa yango nde yango ekendeki emikotisaki na likolo na mampata na Angleterre esalaki boye komona ete mokolo mwa lelo ya le 11 septembre nde mpepo ya bitumba ekotaki na mampata boye mpamba mpe eboyaki kosolola bato babangaki makasi mingi na mokolo mwa lelo boyebi ete na bambula mingi mileki makambo esalemaki na mboka États-Unis ezalaki be mpe kaka na bampepo ndenge na kasi tosili koyoka ete na kote ya ministère ya défense ete barusse bakosalaka makambo ebele sanza nyonso elekaka te batindaka mpepo na bango ekotaki be na mapata ya bamboka misusu boye bakoloba ete ekoki ozala ete bakosalaka yango ebe na nko kotala lolenge kani bamboka misusu bayi na makoki ya kojongisa yano na ntango likambo ya bongo lisalemi na likolo na mampata na bango nde toyebisi bino boye baye bakokanisaka makasi botala nano mpenza na mabele kutu na mboka République démocratique du Congo Rwandais bakokotaka na bango Kagame akotindaka bango bakokotaka bakobimaka lolenge nyonso balingi tokokanisa pe ete toyi na armée oyo mpenza eyi na mpasi komona ete tokoluka susu force neutre eya soki kosala susu nini kuna na bafrontière mpe moyen ya kofuta bango ezali te bayebi te soki ekoya soki force wana neutre ekozala na frontière ya Congo na Rwanda M23 batikala ebe na kati eloko nini bakosala deja MONUC azali wana Nations Unies MONUSCO kasi barebele bakokola sekokola wana ezali boye po tokota mbala moko na kosolola matali mboka République démocratique du Congo na lolenge oyo ekolekela kuna mpenza oyo ekosalaka mpasi mingi komona mpe lisusu lolenge oyo bakokende kobomaka bato mpamba kuna na Kasai na kolobaki ete armée na bango tokomona bango te esika bitumba bizali bakokende kolukaka
officier militaire oyo asilaki kolongwa na arme na kombo ya Chibangu Boyebi oyo alobaki ete ye akobundela verite ya baurne bakokende koloba ete bakende koluka ye na bato baye kasi bakokotaka na bamboka misusu kuna ya mike neti awa boye bafandi ya mboka ya Mupompa bango bakimi na badzamba komona ete tango basoda ya arme bakoti kuna bakokangaka bato bakobomaka bato nde bango babangi oyo esengeleki ata ete bazala mpenza na elikia na soda ya arme kasi soki mpenza ya solo ete ye kolonele Chibangu oyo alobi ete abundisa imposteur Joseph Kabila na pouvoir pona verite ya baurne soki ya solo ye azalaki kuna kasi population efandi nango bien ekosala vi nango malamu ekomi ebe bamilitaire ya ye Kabila nde bato bakimi na dzamba penza bino moko boluka erreur soki ezali wapi boko comprendre bayi mpenza na bososoli to yebisi bino boye pe tokaboli na bino maye tokokabola na bino pamba te kokabolaka makambo maye ezali mpenza na ntina makasi mingi po soki tomitali mayema koleka na mboka ya République démocratique du Congo banda kala nyonso sikoyo tokotangaka liwa ya Shebea oyo ezali crime ya eta moto esalemi wana so totali Armand Tungulu ndenge baboma moto na likambo ya sala ekokani te na kobomo bango baboma ye soki totali malamu makambo wana nyonso ekolakisa ete pouvoir wei na place esengeleki nde emituna soki lolenge nango ekokamba soki mpenza oyo peuple akozela kasi bazalaki na somo te mpe soni te ya kofraude lisusu na baelektio na suka mbula omoleki na miso na bato nyonso na polele mpe batikali bafandi ebe wana lokola bato bayi na kwiti soki ya eloko nini oyo ekosisa bango bomoto na nsoni oyo bakoki mpe kozala nango ata mwa ndambo moke nde yango wana biso tolobaka boye tozelaka te be likambo likwela ngai mpo na ya kobeta lisolo awa mpo na yebisa bino ete likambo likweli ngai ebongo soki ntango likambo likweli ngai nakoki mpe lisusu koya kosola na bino te bokoyeba yango ndenge nini soki mpe basusu bayebi yango baboyi mpe koya kokabola yango na bino esika nyonso bozali baboyi mpe kolobela yango mpo bazali ngai te sikoyo likambo wana ekoyebana ndenge nini ekosalisa mpe basusu mpona bazala na bokebi ndenge nini biso ozelaka te ebekweyela ngai mpo nabimisa yanga mongongo nabanda koloba kasi ekweyeli yo ekweyeli ngai ekweyeli biso nyonso nde yango tolobaka boye ezali mpona biso te ezali mpona ngai te ezali mpona yo ezali mpona ye soki yo mpo olobi okoloba mpe mpona ngai tokomimona biso banso na kati na biso banso ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo biso penza to zalaka nsengo mingi ntango tokabolaka bino ngongo oyo Joel na Amsterdam Jait totondi obotondi mingi penza na ntango oyo tokokabola masolo oyo mpe tozangi kobanza te ya biso SD Malaika Son d'Hiver yo mpenza oina susi ya communauté koluka koyeba ete bato ba miyeba mpe bakende liboso nde tokoyebisa bino esi esali 15 ans banda Maréchal Mobutu Sese Seko kukungbendo azabanga ye asali kozongisa bomoi boye na sanza ya septembre le 7 nde
esilaki na mbula oyo kokoma boye makambo maike masalemaki mpona kokanisa ye. Misa misalemaki mpe bato bakutanaki mpona kokanisa ye na miyembo na masolo mpe na kokabola oyo bazalaki na yango ya kokabola. Nde biso sikoyo tokoloba na bino mpenza esengeli tozala na makanisi makasi to mitika na bozoba te po totangi 15 ans. Ezalaki nango mpe kaka na mbula oyo balongolaki ye na bokonzi na guerre oyo Laurent Désiré Kabila yaki nango na soutien ya pouvoir ya Batutsi na Rwanda oyo Kagame ati maboko na bitumba na Congo te sikoyo. 15 ans na République démocratique du Congo eloko nini esalemi? Bomoni ba élection bato balukaki na conférence nationale souveraine esalema oyo ekomaki nano te ekobendana mpona makambo nano makofandaka malamu te be bakale ekosalema deja mbala mibale na mboka République démocratique du Congo na imposteur Joseph Kabila. Bomoni bino moko lolenge nini ekosalema mbala liboso bayibi vérité ya ba urne pouvoir oyo ezalaki mpenza peuple apesaki na Jean-Pierre Bemba na 2006 toyebi yango. Mbala mibale na 2011 vérité ya ba urne pouvoir oyo peuple apesi na biso papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bakoyiba yango te sikoyo. Kasi vérité pe ezalaka moto makasi eyebami ezali pe boye pe bato bakoreklame ezala toujours respecté. Kuna na Rwanda bako salaka pe na Kagame belolenge wana ye pe asi ati bopoza na silence boyebi Madame Victoire Ingabire oyo afandaki na biso na Pays-Bas awa ye akendeki pe kuna na mboka Kigali mpo akoma pe candidate na élection présidentielle molekaki na Rwanda kuna bamukangaki na Kagame kolobete sengeleki te akende kolobela likambo na génocide po ya akendeki na mémoire na monument oyo ya ba victime ya ba tuerie esalemaki kuna ye alobaki ezali pe na bautu mingi modéré pe oyo bazalaki victime na makambo wana nde ememelaki ye oyo nyonso ememeli ye bena boloko. Tokoyebisa bino soki basusu balandaki pe radio ya banéerlandais mokolo masamedi moloki radio 1 bakokaki koyoka na pene na ngonga na 9h yango ezalaki mingi na ba 8h entre 8h 9h ndenge avocat na ye alekaki abandaki kosola na bajournaliste koexplike pe bamakambo yango na ndenge pe na otiko yebisa bino boye situation na Rwanda oyo bato bakokanisa pe lisusu na kobakisa ete kuna Kagame akotonga Kigali eyebami akotonga na mbongo ya République démocratique du Congo. Wana pe ezali likambo oyo mpenza ezali kosala mpasi komonete eza mbongo oyo akotonga na makila na bato na kosalisaka bitumba na Est République démocratique du Congo kuna epe toina imposteur oyo ya tina pouvoir na Kinshasa oyo akosalaka eloko te kasi bajoba ya bakongole basusu bokolimbisa soki na bengi bango bajoba ezali pe mpenza po bainde bajoba eza mafingi te ezali mpenza ndenge bango bako miti ya bango moko bako betela ye moto yango maboko bako zala na ye pona nini po batondisa ebe mabenga na bango moko pe mabungu na bango mavimba na bambongo bako kendeke ko yibaka pembeni na ye ko lombaka ko zanga ko ebete bo politiko ezaka likambo esengeli koza na likanisi oyo ezali pona nkita likanisi oyo ezali pona bato bayo likanisi oyo ezali pona mboka na yo likanisi oyo ezali pona bato mingi po soki tobi bato nyonso toko loba penza pe ndenge makambo azalaka te po bato nyonso bakoki kokoma malamu na likanisi moko te kasi ezala pona bato mingi pona moto moko te bato mibale te pona kaka bato ya bino ya parti te kasi pona bato mingi bakoka kozwa pe
lobiko na likanisi wana. Nde yango toko yebisa bino boye po toko loba lisusu malamu toko kotisa pe liloba oyo ya Papa Honoré Ngbanda ndenge aselaki koloba na interview na yambala suko ya seleki batalaki yango na internet pe balandi bayebi tango balobaki likambo na koluka ko bengana ba Rwanda oyo bai na mboka République démocratique du Congo ko salaka mobulu kuna ya lobaki soki penza gouvernement ya Kinshasa etelemi ne tumba ya solo ya ko salete ba Rwanda ba bima esengeli ba bengana nano moto ya ine moto na bango oyo bati comme chef de l'état imposteur Joseph Kabila oyo aibami oyo azali mpenza na nkombo na ya bosolo yebami Hippolyte Kanambe. Nde yango toko senga pena totilikanisi makasi etumba oyo kobundama pona bosolo pona peuple congolais a lungba na bombu oyo ya kobomanaka oba kobomaka ye na bompamba pe esali bambula ebele 8 millions basili koleka na kokufaka na lolenge wana. Kasi soki otali na Rwanda toboyi te bato bakola kuna kasi ezala te na ndenge bakobomaka bato na mboka République démocratique du Congo pamba te kuna na 2008 d'après ba chiffre tokozwa bazalaki à peu près 8 millions sikoyo bauti kosala recensement baninga bakosalaka recensement kasi oyo toyi na tete ya mboka na Congo ayebi atati na recensement te soki kobanga ete ba recense ye Rwandais. Kuna na Rwanda mbulo 2012 ba sali recensement bako estimé déjà ete bakomi na plus de 12 millions kasi plus de 8 millions ya bato bakufi na mboka République démocratique du Congo pona guerre na est oyo basali oyo tobosani te guerre ya 6 jours ezalaki na armée rwandaise na armée ougandaise oyo babetamaki masasi na Kisangani oyo bato babosana bato balobelaka su te ba armée ya ba pays étranger na kati na mboka République démocratique du Congo babetani masasi face à face esengelaki komituna bayaki kobimela wana na Kisangani lwenge kani na tango bango batikala ebe kowanga na ete bango batikala kokota na République démocratique du Congo te bozoba be na yo congolais po bitumba ezali ya yomoko oyo esengeli obunda pona kosisa makambo wana kokanisa te bango bazali na makasi oyo bakosilisa yo mobimba na yo po soki obangaki te kotelema kosala ebete Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila apakata elingaki kosala pe makambo wana ekende pe na lolenge nango mosusu po bao bakobundela yo oyo ba pression tokotia ata na libanda wa boye na oyo bakobengaka communauté internationale bango pe bakoutilize ba pression wana po na baluka kozwa mingi na baintérêt na bango na ba pouvoir oyo ezali na ba pays wana kasi koluka kokena makambo te na suka ndenge biso tolingi soki na hasard moko heureux ndenge balobaka na français esalemi ekozala pona baintérêt na bango emonaki mpasi mingi nde toyebisi bino boye peuple congolais luka oyeba ndenge nini okoteleme penza makasi pona kolakisa ete ata baye kuna na francophonie pona basala makambo na bango na ndenge balingeli kasi bamoni ete bazala témoin ya mbongwana na makambo na Kinshasa nde toyebisi bino boye pona to mi yeba bana Zaire totelema tango ekoki podi tosala ba action mpona tolibere mboka na biso Zaire tokomi ya action tango ya action tokomi ya action tango ekoki tango ya action tokomi ya action tango ya action tokomi ya action tango ekoki tango ya action Kanambe ayaki na moya demokrasi lokuta kande yazali kobomba masima ya demokrasi mobomi monene kodebisa Congo alingi kodestabilize Congo pe akabola ya biso Zaire oye Zaire zaya bazairwa ya barwande te Kanambe ayaki na moya demokrasi
tokande azali kobomba masina ya demokrasi mpona kobebisa Kongo alingi kodestabilize Kongo mpe akabola ya biso Zaire Zaire eza ya bazairwa ya barwandais te Hippolyte Kanambe un tuti rwandais auta na Rwanda pe communauté internationale ba imposé biso ina mboka soi-disant mwana ya Laurent Désiré Kabila a comité ko diriger Congo Congolais il faut toyebaka aza rwandais azali kosomba kaka ya biso bandeko pe abomba malatima na bango po abebisa mboka pe atia mobulu kati na biso mpona baintere ya Rwanda pe azali kochange mibeko ya mboka ndenge alingi po asala nde po l'intere ya Rwanda eza ya bazairwa ya barwandais azali kosomba kaka ya biso bandeko pe abombama na nsima na bango po abebisa mboka pe atia mobulu kati na biso mpona baintere ya Rwanda pe azali koimpose biso mibeko Kagame alingi po asala nde po l'intere ya Rwanda Zaire eza ya bazairwa ya barwandais te Hippolyte Kanambe akotaki Kongo maboko pamba bobele na baboti ya mbula oyo azalaki na yango kasi na mbongo kaka ya yo mwana Kongo bakomi kosomba yo lisusu po otekisa mboka na yo pe oboma ndeko na yo Kagame na Kanambe bakomisi Kongo nde bilanga na bango bakota babuka bazuwa basala oyo nyonso balingi baboma basopa makila ya bakongole ndenge balingi nyonso oyo kaka po l'intere ya Rwanda Zaire eza ya bazairwa bakomisaki Kongo nde bilanga na bango bakota babuka bazuwa basala oyo nyonso balingi baboma basopa makila ya bakongole ndenge balingi nyonso oyo kaka po l'intere ya Rwanda Zaire eza ya bazairwa ya barwandais te Kagame na gouverneur na ye Hippolyte Kanambe bakomisi mboka na biso lokola bilanga na bango bakota nyonso balingi basala nyonso balingi bazwa bomengo na biso mpona kokende kotonga mboka na bango Rwanda balalisaki biso pongi bambula ebele toumelaki bambula ebele kati na bapromesse soi-disant 5 chantier lelo tofungola miso tozeli pe mingi tomoni te eloko te cette fois-ci Kongole tofungola miso Zaire eza ya bazairwa balalisaki biso pongi bambula ebele aza mwana mboka tumelaki bambula ebele kati na bapromesse soi-disant 5 chantier lelo tofungola miso tozeli te mingi tomoni pe eloko te cette fois-ci Kongole tofungola miso aza mpona intere ya Zaire eza ya bazairwa ya barwandais te Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila aza mpona intere ya biso te bana Congo aza wana mpona intere ya Rwanda yo Congolais il faut yebaka yango malamu aza wana mpona intere ya biso bana mboka te me mpona intere ya Rwanda bana Congo tozala mayele tokoma bomoko to tosikola mboka totika lisusu ntango te nzela te na bauta mboka motika baya mpona kokambola mboka ezalaka te ya kokotisa mobulu mpe mpona kosopa masi ya bana mboka bazwa bomengo ya Kongo mpona baintere ya Rwanda cette fois-ci totikela bango ntango te Zaire eza ya bazairwa bana Zaire tozwa mayele maloyo tokoma bomoko po tosikola mboka totika ntango te topesa nzela te na bauta mboka motika baya mpona kokambola mboka baya kokotisa mobulu mpe mpona kosopa makila ya bana mboka bazwa bomengo ya Kongo mpona baintere ya Rwanda cette fois-ci totikela bango ntango te Zaire eza ya
ya bazairwa ya barwandete bana zaire mbala oyo tokóma bomoko mboka oyo eza okipe baliberaka ngo na baélection te bobele na résistance élection ezali nde mpona kozongisa bango lisusu na pouvoir tomeka te balingi te zaire na biso progrese balingi te biso bazairwa tokendeli liboso bandoki tobwaka miso kuna na rwanda bazali kotonga mboka na bango na bomengo ya kongo vraiment bango bana baza kotanga mpe nyonso ezali malamu biso bana kotanga na pasi te kolia na pasi ezalaka te pasi kongole totika tango te oye zaire eza ya bazairwa balingi te zaire na biso progrese balingi te biso bazairwa tokendeli liboso tala kindoki tobwaka miso kuna na rwanda bazali kotonga mboka na bango na bomengo ya kongo bango bana baza kotanga mpe nyonso ezali malamu na biso bana kotanga na pasi mpe kolia na pasongole ozomona sepasi totikela bango ntango te oye zaire eza ya bazairwa ya barwandete congolais tala ndenge kongo ekomi tala ndenge rwanda batongi mboka na bango na mbongo na biso ya kongo ebongo tozali kaka kotika guverner ya kagame hippolyte kanambe avanda na mboka wana adirige mpe bondimi lisusu kokende baélection mpo bopesa ye lisusu chance ayeba lisusu kobebisa lisusu mpe koboma non totelema tolanda badistraction ya badepute te tolanda badistraction ya baopposant te tomiprendre en charge toli mopepe oyo toprofite na mopepe oyo topikola hippolyte kanambe na mboka na biso tobenga na bango na mboka na biso bazonga epai na bango na rwanda totika lisusu tan te tobenga na bango na mboka na biso kongo ekozala libere na baélection te kasi na résistance yo jeune papa mama totelema toresiste tobenga na bato na mboka na biso tolanda exemple ya Tunisie olobaki baélection oyo ezali organize na gouvernement ya occupation ekomema biso nulle part bomoni makambo akomi kosala bino bomoni ndenge mokonzi ya kulu na hippolyte kanambe alias joseph kabila ndenge azoboma baétudiant na biso oyo bazali espoir ya lobi ya zaire baétudiant tolemba te totelema kino topikola bato oyo na mboka na biso libération ebelemi tokomi ntango ya baaction ntango na bango esi ekoki tokokanga bango na maboko na biso mopepe ezokontinue kopikola tokokoba na radio lisanga tokesa bino ete kuna mboka République démocratique du Congo likambo ya liboma na francophonie oboye biso tokolobela ngo na lolenge wana te kasi tokotalisa bino bojobo na bademarshe oyo François Hollande akosala oyo yebami président na mboka France kuna pona luka kopakola mafuta na bondimi bwaye akokende kozala mboko ya baye bakozala na sommet yango ya francophonie kuna na mboka République démocratique du Congo na Kinshasa en octobre ekoya soki tokosa mikolo yango te kozala entre le 12 na le 14 octobre yango ye salaki pe ete régime ya Hippolyte Kanambe kuna endima ete oyo moto oyo asilaki kosala film oyo ya assassinat ya Chebea l'affaire Chebea oyo eza film documentaire oyo ya Thierry Michel po ete bandima ye po basilaki kobengana mbango na Kinshasa ntango akendeki mbula oyo bandima ye ajonga kuna nde balobaki ete akoki kokende na cadre ya francophonie kuna ya Kinshasa sikoyo mpe ezali suna likambo ete batala likambo na procès ya Floribert Chebea malamu
ezala te na lolenge oyo bazuzi bakotalaka te sikoyo na ndenge na mabe mpona kobombaka bosolo na kati. Nde bomonaki ete procès yango esilaki lisusu kozwa mwa libandeli mosusu ya sika oyo esengeleki bakata likambo na ntina ya John Numbi soki ye akoya kobima po asambama pe na liboso na bazuzi. Kasi tokotalisa bino sikoyo po bomona ete ba regime oyo ya basanguinaire ezalaka nango mpenza na motema te. Tosili koyoka ete kuna na likambo na affaire Shebea bazuzi basili kokata ete ndenge balingaki bapesa ya bango mokano mpona na likambo soki John Numbi atelema liboso na bazuzi mpona kosamba, balobi ete bakokata ya bango te babwaki kokata na likambo wana mokolo na le 23 octobre mokoya. Yango yikoloba ete sommet ya francophonie esalemi pe eleki nango nde bazongele be bozoba na bango na ndenge bamesana. Sikoyo bomoni ete bozoba wana pe elati ye president ngo ya France François Hollande soki na bosani te kombo yango na banza tangi yango malamu. Yango pe bozoba wana ya koti na kati nango oyo sili penza kolakisa ete lokuta oyo akosaki na tango ya kampagne koloba ete ye akolinga te kozala elongo na bayeba korespecte baprincipe ya demokrasi te. Kasi ye yo sikoyo na mboka République démocratique du Congo alingi mpenza azala. Yango nde sikoyo elakisi soki bomoni moto atamboli bo ntaba ezalaka ebe na misala maye oyo ya kosala pe emonisaka na makambo ndenge makokende. Yango tomoni makambo ndenge makokende esili komonisama. Yango ndenge toyebisaka bino na radio Lisanga pe totekolesa bino sikoyo likambo oyo lizali awa eza likambo ya bapaya ekoteli na bango ya mabe na kati na mboka République démocratique du Congo. Balingi te baya lokwa bato banso bakende na mboka ya bapaya korespecte mibeko soki pe kosala mosala na ndenge longo bani, kasi te koya mpona kobanda koboma bana na mboka wana, koyiba ba richesse na bango pe kozala ebe soki aye akoti na bokonzi akosi ayi Congolais soki babandi kolanda mbangu akomi Rwandais po boyebi ata Bosco Tangada awa bona CPI bayebi ete aza de nationalité rwandaise. Kunda batware kutolo bate abelaki yango moko totanga bakumba baonyo sote baya kutu na tango ya Laurent Désiré Kabila ye moko alobaki ministre na ye affaires étrangères aye akoti na gouvernement aza Congolais tango akimi ake na Rwanda komi Rwanda ye moko kutu Laurent Désiré Kabila azoseka po bomona penza niveau nini oyo mboka na biso ekitaki ata kutu mabele ezali likolo. Yango wana esengeli bango banso wana bye na ntina te kosala bete po baza illégalement na mabele na Congo kobanda na tete te na bampulushi oyo bako beta masasi na bainocent na est République démocratique du Congo. Esengeli ko bimisa bango banso na mboka wana lolenge oyo bayeba kolanda bayebi ezala basusu oyo bayebi te po kozanga koyeba ebe mpe nde kokufa na moto mobimba. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Devez quitter le Congo, dès que de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire en Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres.
Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais pour des autres voisins pour nous envahir. Et s'ils sont ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos océans. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le, Tokobomi Sambokawana. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos océans. Quittez le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser hors de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les pères fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagisés. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos océans. Quittez le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quitte le Congo, les États-Unis quitte le Congo, Rwanda quitte le Congo, Ouganda quitte le Congo, UE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quitte le Congo. Vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos océans. Quittez le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo, libérez le Congo. Mbandira do lisanga to zali kokoba tina ngonga ya 20h oboko keza bneus kitenge to komi kopusa na poto kino kabwana solo biso to zalaka na bino penza na ndenge ya malamu mingi to mona kabino boi penza ba bini ya solo boi ba bini ya joba te po ba bini ya joba ba kufuta ke bango ebe banga pamba po ba zangelo kwa kolia nango kasi biso to pesa ki bino panga peto pesa bino lokwa kolia nango na makamba tali mboka peiba toko yebisa bino ete ba mesure oyo ya regroupement familial na mboka peiba eko bongwa na partir le 1er octobre 2012 oyo yango ezali mikano mesila ki ko djwama na gouvernement oyo esili ko kweya oyo esali ete lobby belection ya toko bana bino ete mibeko miko koma makasi mingi à partir le 1er octobre nde yango mpenza ebandi ko salema eko zala sikoyo mpasi pambate pona o bengisa yo moto awa na Pays-Bas esengeli donc toloba soki mwasi nga bengisa mobali to mobala bengisa mwasi esengeli bozala bobalani penza officiellement pambate ti sikoyo ezali na likambo boki kozala ba partenaire ata soki bobalani officiellement te kasi na tan boko akolakise te boali bato yo bo kokabola vi na bino to okobengisa ye po bokabola vi na bino esika moko ezalaki koleka ekokoma sikoyo ebe libala wana ezali penza likambo moko na makambo na makasi oyo eko ya wana pe na likambo ya séjour pe
ata ndenge batia sikoyo ete moto soki asali 3 ans akoki kozwa sikoyo mokanda ya kofanda libela ekokoma sikoyo 5 ans ekozala susu 3 ans te wana toyebisi bino boye mpo bebe ete makambo makoyaka nginda esika tozali pamba te bayeba kotalaka makambo wana bazali ebe bato oyo bakotalaka makambo na kote moko na ngambo moko sengeli mpe koluka koconstitue mpe force moko na conscience na ndenge makambo makoki kozala bato bansula bo politiko mpona makambo mpe matalema mpe na lolenge mosusu wana bolandi ezala bino soki tenge rendez-vous lobi na babiro ya vote bayebai na nationalité bazwi bakarte na bango ya vote bakende kovote solo Shadrack Mukalenga atalisaki bino mingi na loboko na mwasi yango nde bokomona esika oyo bakotalaka makambo malamu koleka bato na loboko na mobali oyo ya makambo matali bayebauti libanda mingi poko elamu esika nyonso bozwami mokolo mwa jeudi tokozala na bino mpe susu de 19h à 20h po tokaba na bino ngongo ya motuya na ndenge ya bomesano. Ciao Banka Yaya Kwanko